Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba. Merci Balandino, surtout il y a Diamant Noir TV, dans le bras toujours Motopamba Mosali Nabino, sans bino Diamant Noir. Alors ça Diamant Noir T à part Nzambe na likolo, mais to fandi wana pona kolobela makambo to bandaki lobi bato bobengi o bandi déjà ko benga ngai belé. Pourquoi CCDP ba expliquer ndenge falaki balobate. Yango to zongi lisusu Motopamba po tout na bango ba maman na biso ba fandi bino mo bof monde ba fandi déjà dans bazar. Baliba banda to bande pana lobi to bande pa maman Sia Mai lelo to bande pa maman Christine. Bonjour maman Christine. Bonjour maman nangai Diamant Noir mwana na biso moko losako mingi merci ndengo pesi biso sous occasion pona kosolola na baemboka o baza besoin ya koyeba nazongisi merci mingi pa ina mwana nanga Tozangi koto yimoko babezonga na Sia Mai mais bonjour maman Sia Mai. Bonjour Diamant Noir en tout cas. Merci. Balingna zonga na Sia Mai. Abimi, parce qu'il faut pas supporter na libanda. Ah oui. Naza libanda siko. Na emabe, na bimi siko faut pas supporter na libanda. Na zonga Sia Mai soute. Lelote. Ah, bino mo bolandi mais biso to baka bango mo balo ba po mamboza ebele bo bongisa pena ba kiti bo longwate po botala biso bato Kinshasa, bato ya Matadi, to lobina bino bozala wana, bato aboma to linga bino. Mama Sia Mai. To bandi pa na yo parce que yo mutu lebe otaki moto bat bazo zelango bibisa biso no différence ya CCDP pour maman Christine au bango mais to bandi na ne pas no différence nango ezalaka nini CCDP na Pareko pour to kanti ke zailo mo biso ba peuple congolais na répondre na mutu na boye CCDP na Pareko ezali ba structure mi bali ya résistance au fait. Les structures ils sont différents. Les structures sont très différentes parce que CCDP est autonome et Kambamina Odombo, tous en idéologie na biso mususu. Aparekope azana idéologie mususu mais tozalina et loko et sangisa biso, c'est-à-dire que muto oya créaka Apareko le père il y a résistance au papa Honoré Ngwanda donc il faut citer son nom. Papa Honoré Ngwanda il y a zamukozi ya Apareko. C'est-à-dire makambo oya lobaka. Bitumbane oya bundaka. Biso na CCDP tozalaka nango d'accord. C'est ça le problème, tozalaka nango d'accord. Et ça lokola tozalaka pe d'accord na bitumba ya Mondansemi. Au monitant Mondansemi abimaki tout ça na Belgique biso bo monaki colonel Odombo bo monaki biso na CCDP to kende ki na bato ya Pareko pe ba kende ki to kende ko soutenir Mondansemi. Parce que na ndenge maloba na ye et yaki ko rejoindre maloba ya biso na kata résistance yango no moni biso na Apareko za structure nango CCDP za structure nango toza pe na kati ya lingoma moko nango CNRC on ezali ba tunyo surtout o bazaka na tozaka na bango likanisi libundeli ndenge moko kasi ba structure eza différente ba ya to kutana na kata CNRC wana nde yango wana to lutaka to luka kuza ba décision pona ko luka moyen kuza ba stratégie pona ko luka moyen ya ko libérer mboka au fait voilà différence na biso na Apareko yango wana voilà Papi le roi oyoki ba pesio réponse c'est pas ya maman Sia Mai vraiment carte illimitée oyoki réponse na yo yango wana donc aux yeux pendant la matin maman tout na yo se présenter pour maman baebi déjà na Diamant Noir ebele au balanda siko yo baebi yo na CCDP mais na Diamant Noir TV bayeba au salara nini aux ala nani na CCDP. Merci maman nangai. CCDP eze loko ya papa na biso papa Odon. Nga naza mwana ya Pareko ya papa Honoré Ngwanda o biso moko tozo benga VH na tango na opese lo sako place azali CCDP mama na ngai na Apareko
soki tobeti yango neti mwa lesese na lingala eza lokola bana oyo ya mboka Congo baye bango nyonso tu baza na liloba moko oyo babengi liloba moko mpona kosikola mboka Congo. Eza eloko mosusu te tokopesa bastructure nyonso bakombo mais tango bato oyo basangani eloko moko baza na liloba moko o lilobo bazobenga parce que maloba eza ebele tobosana te mais o lilobo bazobenga ke liloba oyo peuple congolais azozela mpona kosikola mboka Congo yango wana tozobenga barésistant wana yango eloko wana esalami o mama Antoinette auti oloba CRNC eloko wana eza ya bana nyonso oyo papa na biso ya stratégien eza papa Honoré Ngwanda o nazaki nango ya koloba yango wana. Mais poto kota na makambo bino bozolo ba papa Honoré Ngwanda mais biso tolandi ba question ba tuni balobi bino à part papa Ngwanda mutute avant tout na makambo nyonso to vandelia à part papa Ngwanda mutu muso azarate bondima mutute ba nyonso na Congo ba travail tika papa Ngwanda te d'abord dans un premier temps soto zolo babouye c'est parce que azo souffrir azo mona pas soto tondimaka bitumba na ye parce que bitumba wana bundango vraiment na réalité abundango na pasi abundango penza na pasi na kozo information na ko lutter a kende un peu partout pour na makamboka ami pesa penza pour na makamboka yango no moni biso siko to supportaka ye biso na uti loba tout à l'heure wana na bi mais to supportaka ye parce que na loba na ye tout à l'heure na lobi tala mon ancien tango azalaki kuna kata na kata ya majoueur kuna tout ça to supportaka et to landaka été mais tango atiki abimi amoni o basalié aye a région de discours ya résistance biso wana surtout au mona ki ba groupe school mususu ina na ba mangomba mususu et landaki to kendeki ko soutenir parce que a rejoindre liloba na biso na résistance tondima kaka papa Honoré Ngwanda te tondima ka oyo nyonso ko ya na discours ya résistance et puis aye na ngona ndenga bo solo au bunda ndenga bo solo to kondima ye papa Honoré Ngwanda ka te na Odombo voilà Odombo bo mo bino mo boyebi président Odombo ya CCDP ya oyo yango wana bino mo bo moni ndenga abundaka abunda banda ko bunda discours ne a changé te tilelo babenga ke radical orgueilleux babenga ke surtout c'est asakana te pour na makamba Congo boko sekala mais soye comme makamba Congo c'est fini azalaka intouchable bon omoniye bomoni yomoko bato ebele bandaki na bango ba combat ba misu ba ke ba lembo na gauche ba lembo na droite ba salibo ba sakana na combat ba kitisi combat ba kitisi diaspora na ndenge moko likola ba miette mais ya tika toujours constant na bitumba na ye a linga mais bazo ba proposition ebele ya bambongo bazo ba proposition ebele ya ba poste aboya yango a décliner yango aboya yango penza na motema moko mama pona bo tanga sona mina tanga makamno so ba komi pona Odombo bambongo olia mais ndo tuna wana mukoto zo yimoto tuna ndenge aokende ba Rwanda pe azoki ozo bambongo mais lelo tutuni yango te mama to zo kisi ko to seki seki to si sadana eza aseki po ayebitina po ayebitina po azalaka na ye azakane tuta omoni nakata mama ntote omoni so soto bien to banda ko pesa na ba preuve soki ezaki to pesa to bandolo ba papa mon colonel akendeki na Rwanda ke kozwa mbongo te akenda Rwanda te commission yaka awa tozana bandeko na biso oyo ndenge na zoloba bona zotala kamera na zoloba bakulutu na biso bavandi tovandi na baona mboko bango bo bayebi baya na proposition wana baya na proposition wana bapesi montant ya lobité montant wana ezo peser te na peuple balobi te yeba bakisa te yo zolanda te ezo peser te na peuple a kilo montant eza montant elote peuple aleki akoki jamais ko sacrifier peuple mama nanga ndiama bakosa yo te balobaka kaka babwaka libanga babwaka yango kaka na mbumo ya kitoko mbumo eteli nango te nana oya otala azati
yo yebi oza mwana moke me oyebi bitumba oyo na poto ndenge banda na bato oyo mongongo ekita basala susu bapasaka susu te pona olobela mboka Congo parce que na bango moko bazo se sentir ki basi basalir komba na bango na makila na mbongo makila ya peuple et puis de miettes oyo zoko mona ndenge toza na kati ya komba boye kopesa okoya kopesa opportunité na mutu moko boye oyo akokaki koloba na yo talobi na yo po afutela yo courant afutela onda kuna yo basi sa poto mayele awa toza salaire mama ils ont convenu na atana nyonso te mais oza bien par rapport à peuple oyo azo kufana kisasa donc nangana zongso na place wana po na loba po na papa nanga odombo te po mama tom so côté lié mais to telemi penza côté la bato soki obando côté la moto aller mbongo makila peuple congolais te kombe baby na ko telema suli boso te pona loba kombe baby moko côté la to ko tambola nzela moko te na bato bazana na makila na maboko to tambola nzela mo na bango te. Voilà, biso de PC donc mbote mingi vraiment to ngai émission et kota déjà poto banda donc tout le monde ne peut pas aller mbongo te diamant aura tuna ka ba question au bino botuna ka po tozwa quand même ba réponse na noko na bango moko mais to komi na likambo ya ndeko Eliezer lobby Corneille Makani ya tangi kalo kali bosa lobi ngona bi mais ndenge nini boandi ko atake ndeko Eliezer parce que ya ndeko Eliezer pardon ya zana kaka journaliste engagé azo sa pa obunda pona peuple congolais azo pesa ba info mais bino bokomi sko ko atake cible elongwe Kabila ekomi elongwe Kanambe elongwe batu o nyoso tu bazana na politique ekomi mama nanga merci mingi na ndengo lobi ke balobi azanani simple journaliste engagé biso to landa sima na bango ah bon oyebi to sala ba video to yebi binemi na biso o to bengaka bandeko na biso oyo baza binemi na biso ya ba kolabo o ti lelo mama ba pesa biso musala ya na komba tozo ça toujours marche en arrière so to témoin 5 pas avant tozo zonga sim balobaka ba Chakumende numéro 1 Eza Achille Tambwe o bino bo benga Eliezer aza plus dangereux que oyo biso to yebi mama tant tozolo ba plus dangereux que ba ndeko tozolo o to tanga ba mende na ba bosha wana to yebi bango maliaka na bango nani mais oyo bino bo yebi te o bino bo benga ke Eliezer wana Achille Tambwe bakenda kozwaye azali mutu ya M23 omoni tolekana mama sama yawa juto lobaka ke mutu wana bazoko loba wana azenemi na biso te mais comme enemi na biso lokola koti na kati ya bitumba na biso oyo azana makila bana congolais na maboko oyo nyonso azana makila bana congolais na maboko aza ennemi na biso baleka bafinga biso balobake aza journaliste engagé maman on en a rien à cirer parce que Congola bosanaka vite to bosanaka noki et pas yoyo oyeko ya tango ya ke kuti et comme trop tard mais ba prévenir ki bango balanda mwana mobali wana basimbi nzela baka Afrique du Sud bazalaki combien bazalaki ye Mike Mukebai Daniel Safo Jacques Ndala o bana na Jacques Ndala oya sa sala déjà na Hippolyte na chien basi basala uroto lobela bandeko na biso ba congolais mais na makambo na biso ya congolais to komi kolobela plus ba étranger parce que ba étranger ba ye ba vandi bandeko na biso tozolo ba Eliezer Tambwe ba komisi bango ba congolais tellement ba lembongo ba opese souti muta otala bango za souti donc so ba imba remplacer sikoyo Sorano on dirait to sala kananko ba yeli biso mwana moko azaki chargeur l'air wana peut-être koloba tozaki na kati bitumba te batutu bazaki na kozanga koyeba apa papa na biso norengo ndala musa biso bandakala ke mwana wana bakotisi oyebi ba retardaki ko présenter pendant 48 heures na ba belge
tango babimisaki ke wana nani wana Hippolyte Kanachin tango bainga babimisela biso ye na ba Belge ba retardaki yango na 48 heures parce que papa na biso Honoré Ngwanda sa bimisaki ke mwana wana aza mwana ya Joseph Kabila Joseph Mvie Muzete baye obimisaye et bongo baye biso mercenaire tomoni pasi likolo obeta mbela mercenaire et puis baye biso balingi bazwela biso sous deuxième mercenaire ba memela biso na mboka na complicité banani ya groupe ya individu ozo benga ba journaliste wana obino bozo yeba teke mwana mobali o Achille Tambo ya M23 aza très dangereux très dangereux asali nini makambo ngo ozobimisa ngo te asali nini mama journaliste mwana mobali wana otangaka na ye te ngala mona oyo asalaka to mona kaka ozo be information ala kisi biso information neto wapi mama est-ce que mwana mobali wana asayebisa bino ki Soriano aza Zambien italien poto yebaka est-ce que mwana mobali wana asalobaki Hippolyte Kanambe pays ezali occupé na ba paya l'information ni apesa bino ya IDPS yebisa ngai olobi ba question eza ya yo ba réponse eza yanga siko na lingi na yebisa ngai eloko nini o journaliste wana apesa ya bien pona peuple o ya Congo na linka na yeba eloko nini ya bien parce que bino ba poser biso tout le temps ba question que pourquoi toza ko accuser ye parce que aza danger public tant muto yo azoko préparer muto lokola un Zambien azako tekane ba poisson azoko préparer po alobake passeport na ngai yango yo nazoka niti bazu tchanga bambeli niti bazu tcha bano nyoso bazu zo masasi bambeli azo préparer étranger moko boye po alobake balobi ke yo oh non mais obi ke ndima mtatu na nga question te na émission mais to ndimi na répondre yo ngana landaka na benga itango jour oyo babomai batu na Kishasa ça on a bengi tout ça une émission na tongo a expliquer tout les cas kuna o bat banda ozela bayoka déjà ezelo comme malamu expliquer kotiti na kati amoni ba prisonnier o bakimaki na o bakimaki te a expliquer biso yango eza déjà lo comme na kati makala eza déjà lo comme malamu o biso azozo ba risque bakangi même leki na ye nga na yoka na matoi nanga ba beti leki na place na ye bazolukisa ye basali mababu combien de fois babotolier ba caméra donc yango nazo kama lelo tan yo lo baki à travers na bango mais na pas sur monaka voilà maman na linga na répondre moké na likambo le baby oh nyo surtout faut tout ça très attention Kigali aye à côté si batu na Congo bato ya côté na Congo Kigali à travers na ba stratégie hein tant biso to lo barake même sur les soulèvements populaires faut ça na ba stratégie ba mon na biso lo kwa liboma ba ki para biso te mais alors Kigali à travers sérieusement na ba stratégie au fait ba côté si bato na pour ba travailler na kata terrain pour na ko déstabiliser peuple congolais ko sakana esprit peuple congolais ko déstabiliser peuple congolais yé moi mon balo na M23 mutaya na yelo Roger Lumbala azali M23 auta kutu même pas na Congo mutu moko te awa na ba journaliste soto yebi ndenge talobaki atanga na ye atanga te ayo ko tanga ba kurmo ya likolo ye mission na ye ezali ya ko tia ko linga ko travailler pona Soriano obino benga Soriano oh non surtout bozo mona ça c'est la communication c'est de la com en fait c'est-à-dire que ba kangaraye bon so ba kangaraye ba azwara visa ndenge nini visa na ye oya bimaka et utaka directement na présidence oya bino kuna république ya bino kuna o baza kuna visa na ye avant abima ndeni abima raison ndeni Ekofo ya lobe une seule fois Ekofo azawa lui balongoli mbang Ekofo azawa ye abimaka ndenge nini mission na ye eyaki ya ko déstabiliser ba congolais bandima mission ya Kigali ya ba Rwandais na Congo ba congolais ba fongoli miso ba allez ba bandi ba omonite ye tanga yakala akolata t-shirt ya Tshisekedi dit IDPS parce que toujours qu'on se couvrir azakula IDPS alors que ça IDPS ayaki ko infiltrer azaki muta IDPS ayaki ko infiltrer si ko bomona identité ne yango ndeza ko bima mission na bango basalaki yango tanga ba monike
meki na politicien. Mission des acquis d'abord qui nous déstabiliser opposants. À côté des opposants. À côté des opposants, lobby pour déstabiliser bango comme ko lukaye tout ça. Assisi opposants. Siko aye ko côté la siko yo journaliste. Journaliste yo yazo voyager na bango. Ndenge mama Christine nga wuti ko loba wabwe. Na kate journaliste yo na Laurent Niembo, Peter Tiani ndenge mama wuti loba, Jacques Ndala, na Serge Kabongo, na Mike Mukebai, na Daniel Safou, azwa bango, c'est-à-dire bango lokwa bato bako yoka bango bako landa bango, azwi bango, pesa bango mbongo bakanyaka. Bon mon ba mascarade bakangi ye bakangi bo bakebo botala ka mascarade le kaki tanga bakangaki nani Daniel Safou. Mascarade lo bakangaki bon. Oh ezaki mascarade mama biso to ye bezaki mascarade. Botala yendenge nini Achine Tambwe comme on a Achine Tambwe. Botala yendenge nini a voyager na ye. Koya bango ba ye ba en Afrique du Sud wana ba ye parce que yem taza mu konzina bango. Si bango surtout avant de voyager si bango $2000 $2000 na mutu na ba journaliste surtout o ba voyager na Soriano si bango na moi na mutu boko $2000 yango ba voyager billet plus $2000 na mutu on azolo ba boye ya yebi bango surtout ba lion ba ko contester ngoti puisque c'est la vérité kei ba sali musala ya mensonge parce que toyo ko mona ba image heureusement tango bake ko sala ye Soriano résistant ya Afrique du Sud bake ko sala ye Soriano lumbe mwete ya bombaki ba image wana na bandi ko ba bombaki ba image après ba image ye ko bima tango sisi musana bango ba futi bango na mutu moko $16,000 baza wana baza na ba $16,000 par personne ye a voyageaka ndenge nini alors que Nakacha Mboka yaza opposant contre Kanambe. Non, azali agent ya ANER na bango kuna. A travailler kana bango passeport na ye visa na ye utaka directement directement na présidence de la République na bango. Azape na salaire na ye utaka kuna. Siko bino boyebite prepare yebi kaka mona ko lopango. Botu na ye mutu azako lobela bino en face devant tout le monde que le pays n'est pas occupé. Il dit que le pays est infiltré. Le pays n'est pas occupé. Alors que même Batoyo, Bissona Binoto, monaki ba information awa. Na France, na Belgique, ba émission et les cas qui cachent investigation. Il y a Éluse Lycée. C'est dommage pour vous, vous êtes des journalistes, mais vous ne suivez pas les autres journalistes européens. Nous, on les a suivis, toute la France. Le pays est occupé. Mais lui, il ne veut pas. Est-ce que aussi monaye a bengi Kanambe na kombo na ye? Est-ce que so monaye a leki liboso alobake voilà Kanambe et Hippolyte Kanambe ça suffit? Non. Aleka toujours na ba code. Siko bango ba kanisa ki to détecter bango ti alors que biso ndenge to lobaka to na kata ba sia mai donc to yebi makambu na bango. Ye mutu azali ko azako détruire yango no moni na regretaka ana kata diaspora. Batu ba yambaka ye batu bala boyambaka garçon wana te boyamba ye te azo sala makamoko na Suisse mikolo yo na tikela ngo mama Christine aluba mama to mwana mobali oyo babengaka ye nini ndeko ya lekaka na Canada na mboka nino balianga ndo so babengaka banani Claude Mutima papa Mutima yo mtu zako leka tango nyoso tu ozaki na ba dossier ya papa Honoré Ngwanda na moninga na yo boaka kusala na ye kuna waka na ba dossier bele mais Achille Tambwe alobi boye Achille Tambwe alobi afutela ki yo ndako afutela ki yo bobenga EDF électricité yo yebi omona ye na carte américaine express yo Eleze Tambwe avant na Congo simple journaliste aza na carte américaine express soki na kosi leka na télé comme ça nga na koyebisa on a continuer ko expliquer yo a raté avion oyebi ngoti olobi na ye ala ndako na ka lekisi carte na ye American Express un simple Achille Tambwe
asala ba course na carte américaine tala peuple congolais toza ba bokanisaka oyebi tokaka pasi po ntango bokoleka bokofinga makambo na oloba soki tata oyo natangi kombo balianga ndo soki nakosi oleka bongo nga na opeso bapreuve na tele nakolekisa yango nde na oleka boye oyebi yango bien oyebi yango ke ozalaka koyamba ye parce que yo ozalaka moto ya soriano mais bino bokasa ntango aoya kuna opesa bino mbongo mais aza na ntina na bino te bozopeze te eleza etambo wi azosaleli mosala monene oyo bakongole nyonso bandima bafungolele ye baporte na poto mwana mobali wana azwaka odasi meme ya kokatela bino bamangala na tele alobaka aza na ntina na bino te bosalelanga publicité oyo aza na odasi ayaka na lipapa bazotia sete basombela ye chemise mama antona mwana mobali oyo nini asombela yo chemise lero wana ozaki na ton oyo okomi nango sikoyo te ton oyo oza nango eza ya bakolabo moto ya sire na ye osalaka baémission tout le temps ozalaka envoyé avant omoni mission yo osala pa Roxy ok kointimide bango kuna ke bayamba bato mosusu te fo yo mpo lokola bapaya baza kozela baza koyeba ndenge nini te so babimisi ebembe ya mwana na biso wana baza kobangela yango bazobanga le mosusu soulèvement populaire eosalama bakomi kobinisa mwana bapanzi ye kopanza akomi lelo bapasoli ye boye lelo bapesi ekomi ebemba leta mpo bazosala na ebembe wana nini toujours yo Achille Tambwe mais lokola bino bandeko na biso bakongole boyaka comprendre kaka na retard avant na bosi bofingaka déjà asali nini kuna bino bato boye toza bato ya mutu te toza ba peuple congolais waza na besoin de libération mokolo moko te mwana mbali wana soka zalaki nde bozoloba journaliste oyo azosala pona peuple toyoka bana oyo ya biso ya IDPS baleka na télé baloba basala émission botalango mokili mobimba est-ce que zaka ba leader ok koluka baba ben pour se renseigner olinga koyeba tout kobenga ba odombo ozoluka kaka ba résistant oyo ya minene heureusement naza na problème na papa na ngai babente na preuve moko na ye te mais heureusement bozopesa bato mosala oye kokweya epai ya ndeko na biso Boketu tellement bapapa balobi mama nto okoloba na likambo te pardon peselanga mwa yano na likambo boye ya Boketu likambo Boketu biso Boketu tolobaki na yo na otanga kombo na yo papa parce que yo moko loba ko vedette oyebani tout ça wa vedette oza nini te papa Boketu aza vedette te ya lobaka boye te aza vedette te ya lobaka na loba maloba na ye papa Boketu azalaki mobundeli ya mboka azalaki voilà mobundeli ya mboka akota mai mokolo aliaki mbonga makila oyebi à chaque fois bandotanga Florebe Chibeya Armatungulu eza lisusu na impact te eza na impact ata moko te mais mbalo yo papa na opeso conseil biso ba mama mto okipe kana yo oza pe mangobo te ngana yebi te oza pe mangobo te oza pe monzali te bango basalaka po eza dona bango mais oyo yo ozosala théâtre oyo ozosala eza elengi te kosalaka noyo kosalaka so émission te parce que oza nano eloko moko to koloba omonaki oyo yo ozaka na ye wana oyo bapesa yo wana oyo yo obengaka komanda soki nani wana oyo bozaka na yo oyo batiela yo asurveille yo mpo bayebi ke yo na kati ya motunu mama oyebi ke bino bokomi okabola komanda eso komi bati yo te mama opesaka so te basala no eloko ni mama zela mama komanda eso oyo bazala na wayambo akomi so moto batiela wayambo siko mama wana bo wana ocomprendre te ye aza garçon de course na ye garçon de course na ye nalingaki na répondre moke na ndenge na ndenge makambo ya ndeko Eliezer tozokopesa tozokoloba boye toza koyina ye te eza nde tozofungola miso na bapeuple congolais bisika nyonso bozali ntango bomoni mwana mobali wana Eliezer Tambo parce que ye azali agent à ANR à travers na ANR ndenge tokuti koloba mikolo oyo
aye na Europe. Aye na Europe, aye na Suisse, bazo sala mission moko boye que fungulisi banque ni moko PayPal moko bo 1 euro pour le 1 euro pour le Congo. Na Suisse apesi maman moko boye tout ça kombo ya Lumumba, tout ça maman wana s'occuper que nango. Biso pe to landela parce que so eza pona Congo. So makamoza madame biso pe to repesa. Biso to landela ngo mutu na biso akei. Abengi maman na bi yo oza kombo na apesi kombo maman prénom ya maman Lumumba. Batuni yo za maman ne kwa Lumumba. Oh, tant mutu na biso akola place à Lumumba. Moi c'est maman Lumumba. Nande ko na biso wana bakola enfin yebi famille Lumumba tout ça tout yo yebi mutu boy. O te na yebi te maman papa zela mobile na so na pour bon to benga yo. Eliezer Tambo tu es en train dans le mensonge inouï. Biso to yebi ba mission zo sa na Suisse. Bino bato bozan la Suisse, bo pesa ta 1 euro moko te. Mbongo na zoluka akosa mascarade aloba bo monite mbongo wana ba 1 euro pour na nini wana yango ne mtezo edenga. Zela. Na silsa te yete mususu. Yo oza ko tonga ndaku. Biso soto yebi na mbongo no ba pesa yo ndaku moko ezana mbinza pigeon entre pigeon na Selemba ou na avenue 24 novembre na Kinshasa. Deuxième ndaku ezana limité. Kana mbongo ka oyo kaka ozo tonga ndako étage hein. Kana mbongo ka journaliste oyo boye oyo bato bazo tikala oyo bazo gagner na ba 16 000 bazo pesa bino bazo gagner otambola na carte American Express. Donc yango na kana mbongo ka journaliste wana faut arrêter de tromper les Congolais. Ba Congolais bande ko na biso soto zo yebisa bino makamko eza vérité bo fongola miso kaka après ngai na maman Christine oyo c'est très dangereux ngai na maman boyebi ba oyo bozolo ba bino boyebi ba mende boyebi ba bochard mais vous savez pas ce type là vous savez pas qui il est vous savez pas oza dangereux to yebisa bino boyebi que Frank Diongo tant makanga Frank Diongo a sali crise. Effectivement, Frank Diongo azalaki na kata manjo akuna liaki mbongo ya mboka na metango akwe ya sali crise. Ba memi en hôpital mo aki hôpital mo français. To yebi hôpital wana ba ke ba longoli l'état tango yebi azakuna ba longoli ba ke hôpital moko oyo bango ba contrôlaka. Ba médecin baza bato aner, ba infirmier ba futaka ba mbongo ba bato aner. Ba sikoyo avocat ya Frank Diongo, na médecin ya Frank Diongo, na infirmier ya Frank Diongo, na secrétaire général na ye. Ba kei po ba kende ko tala Frank Diongo na hôpital ba komi kuna ba lingi ko kotsa bango te pendant 1h30 2h baza libanda. Ba mona kaka mbala moko tambwe yo, c'est tambwe. Bande ko boyo kama kamoto ba bino eza vérité, toza ko kosa te. Achille Tambo, Eliezer Tambo, Bamoni a débarqué dans l'hôpital Wana. Tant a commis l'hôpital Wana, Mbalamoko a commis à l'hôpital, a se présenté, Baleki si Mbalamoko a créé une chambre, a tiki batouana na porte. Il y a qu'une chambre, il y a Frank Diong. To éviter le roni na kine ko sala pekuna. Kara eyebika Frank Diong na ye. Tango abimi a menacé bateau bayaki kotala a menacé bateau bayaki kotala Frank Diongo a menacé bango bino bolo ko sala trouble wa tout ça de toute façon le local na butu Frank Diongo a oza susa wate a ozo en prison lelo na butu wana kaka na butu wana pe tango kaka a lobi ndengo wana na butu wana bato wana bavanti na putu na pokwa bazongisi Frank Diongo alongo azonga prison à son état yof Tambwe Eliezer Achille essaie de passer devant et demande tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Si tu dis pas vrai, de toute façon, Batouana, Bato Bazaki, on a vraiment un grand menteur. Mais biso tonto ba no boy. Ba biloko zo sala wana. Okendebo, mukolo biso to okuta na yo. Po ya kapena comment ko ya kobomba no. Oza kapena moi kiligi. Sauf ok pa ya boketu o ya yambaka yo kuno ko lia kuna tout ça. Mais biso ba mama so to okuta na yo to ko beta yo. Talara biso no to ko bundisa yo. Parce que oza collabo, parce que oza ko bomba mboka na biso oza ko kota peuple congolais, ozali na katia manjoa, ozali oliaka, oza mutu ya gouvernement, oza mutu ya Soriano, olandaka Soriano partout ba pesa ko mbongo, oza na mission contre le Congo, pas pour le Congo mais contre bana Congo. Obosani mokolo bayaka awaye na mwasi ya Hippolyte Kanachien. Oui. N'hôtel moko bobaya basala 4 jours abimate. Moi na mobali oyo bolingaka te toloba. Na yebite soki pona bino peuple congolais za fan club yeloko nyonso to ebimaka oyo elobaka ke et puis ayebisaka bino vérité
akosa bino te tango azoloba naza mwana kolo lopango boyebaka lopango nini oyebisa bino il faut bo décocter discours azoloba wana boyebaka mwana kolo lopango wapi bo mi poser ba question alobaka na bino akosa bino te ke naza mwana moko nga mutu akotouche nga te mwana kolo lopango ay faut yebisa bino lopango nini parce que lopango a Congo te ayebi lopango ayebisa bino. Mais les États, il faut que faut que biso bien tant que le baboué. Congo to aussi kolango. Et puis kalamingite. Tout le monde va filmer wana nyonso tout. Ils ont un impact pour na makila o ils ont pas na Congo. Congo to aussi kolango. Et puis na ningaki na yebisa yo, na ngana yebisa ba congolais. Biso démarche na biso ya kofungola ba congolais miso. Biskan so bozolanda biso. Moi na mobali wana mission na ye a na Europe. Bino ba diaspora. Ba diaspora. Boza la fière que le loyo soki mboka na biso ekenda te c'est parce que bitumbo eza na kata diaspora c'est parce que yona ngai na yena nin to telema to loba non to belela to sala ba vidéo to loba yango na moni mboka ekenda te ye azoya awa pona ko fragiliser la diaspora azoya pona ko fragiliser bino pona mboka ekende pona mutolokola Soriano oya zana ba identité belé abala mwasi ya ougandaise rwandaise mwana mwasi wana mutu ageraka babiloko bayebisa bino ngombala boni babiloko mwasi Kagame aza affairiste aussi na Congo ba affaire na ye mwasi wana mutu ageraka ngo na ba affaire ya Kagame parce que mwasi ya Soriano azali parenté na mwasi ya Kagame. Comment voulez-vous que mission continue te bino ba peuple congolais biso ba diaspora bo fongola misu photos à la fière na mboka na biso ba mindele ba sala ba reportage kuna ba monique non biso ba congolais il faut absolument to reprendre mboka na biso poto kwa vivre bien ndenge to so botiki botoza lokwa na Syrie hein et koza lokwa na Syrie bo moni Syrie ndezo kende donc il faut que telema peuple faut que telema mission na ye ezali ya ko fragiliser nini ya ko pesa mbongo po atambola na mbongo to yebisa bino bilo mbale so moni caméra leki wana nani Soriano aleki wana mbongo ekufaka mbongo wana ezali mbongo ya yo Congo Soriano zane zambien parce qu'il a déjà travaillé dans son gouvernement zambien muto ça na gouvernement zambien aye bobozo ndimaye non okozalaka jamais président na Congo même concert de zone ya pambo na mboka na ye baboya ye na mboka na ye propre Soriano alingaka koma commissaire de zone ya zone moko bandeko na biso ba congolais baza kuna ba leka na ye ba eda ye po basa lele campagne alekate sikoyo oyo baza ko benga archil lokola bandako ese telemi alobaki faut telema bien il faut tsango na mutuno Soriano atika jamais ozala président na Congo ozala jamais président akozala jamais président na Congo et puis tozana posa ya élection té pas d'élection yoza muto M23 mais peuple congolais le vrai peuple congolais azana identité té bobo yebisanga question ngo tozo tuna ngo mille fois bino bo mema et loko bo mema ki wana ya moteki ba poisson mercenaire numéro 2 après Kanache pour aéro koma. Oh, mais non, mais tout le bana langue ni. Pourquoi toza peuple moko ya modèle oboye? Biso to koma binemi na bino pona ka kolobela bino vérité. Na yebite so boko yoka bozo pesa batu musala moko, musale belé. So to tient un pas to pusani muke tozo obligé tozo ngasima. Parce que bozo ya mbabanguna na bandaku na bino. Na yebite na poto wa mutalala anzala zate ataku tu poto ngo babito wana pasi pourquoi bosisi poto valeur kaka mutauti kisasa ana moi 1 euro après ba finga kabino balobi boza rien ba yaka na bandako na bino bafutela kabino bandako na bedef bandeko na ngai tolo bana langi nini bomoni ba yawa ba meminde kona biso ya congolais mo melidiamba o Daniel Safu ayawa bandiko finga ayebi na yebo donte ayebi na ye papa ngwanda te ayebi na ye aye uniquement tala modelo musala munguna za osala munguna zoya azo pesa mbongo biso na bino to finga na biso na biso to se distraire
et puis bango bazo ça misala les opoussants. Tant bomoni a comme en Afrique du Sud parce qu'il passe son temps à travailler et les Rwanda bino bozo passer batana bino ya ko finga ka ba congolais to finga na kabiso na bino ba o balia mbongo to yebi bango boza susuna n'impactité voilà Tomé la mai penza maman ba pima eza pasi moi nga moya pema na musala o ya Congo vraiment pesa biso musala bande ko na biso ba congolais na tuna bino motuna po bo continuer ko lo ba pena na tuna likambo autant bo lo ba yande ko Eliezer vraiment to zongi est-ce que bino bolandara sima ponde ni bozana ba boza vraiment na ba information surtout ndenga likaka ndenga telema ki monte ke wana diamano ratuni quand même poto yeba parce que ce bozo landa bon boye bandeni bozo na makam bozo yeba makamno surtout oyo ye azosala parce que ye la misu boye to mona raibisi biso ke asala musala pona biso azasi madame mona tata lopango alobi ke na 2018 oyo to mona kanga muyibi alobaki yango biso to landa ki kanga muyibi donc tozozela parce que 2018 to banda bino bona patience te tozaka na mars déjà bino bolobi ki à travers pona ba aner na lobi na répondre mais ye a ko sala ba élection o yazola na ba élection congolais ndenge mama Christine ngundu to loba identité exacte a que nous voter ndenge nini c'est-à-dire Namboko vraiment franchement ces garçons là il est très méchant c'est vraiment il a le diable dans la peau c'est-à-dire que comment bino boko que nous ça comment il y a quoi que nous supporter l'élection Mboko ezali et occuper Mboko ezali infiltré alors que Mboko ezali na quatre occupations tant yozo que nous ça la élection na moto a occupé yo nanda kuna yo asala ko nyo sa yo bomaka ça tant yozo que nous ça élection na mais ya o gagner yo mais batu babandi basango basango babandi ke to ke une élection il y a landisima mama likambo yo ndenge na expliquer na vidéo wana musuto salaka wana c'est-à-dire que za stratégie biso ba congolais ne toza bazo batola la kato to yebika ndenge mama Christine auto lo ba ko finga tout ça baninga bazana kata ba stratégie on mona biso to leka nous surtout toutes les 5 minutes au salité vidéo té parce qu'il faut to kota na ba stratégie boyo ka makambo to lo ba au moins makambo to lo bisa makambo ya makambo ya somo ya makambo somo yanga na tuni boyebi ya makambo ya somo ya grave donc on ne peut pas tu ne peux pas au rôle makana to té au ko matango te vraiment aux yeux information tout yanga mabenga c'est amai c'est-à-dire que mboka o ezana kata occupation voilà Mouto alobi qui aza opposant ya nini accueillir que soutenir azo que nous soutenir élection le quoi la net ba Martin Fayoul mususu ye wana ba Martin Fayoul wana o moni ba utiliser ka bango ba élection mo bo kene ba élection ndenge nini Eve Bazaiba bato MLC donc bato kutu ya bato MLC za mawato pona bino boza ko pola donc makila ezo tangwana bino boza ko tana kati. Comment se fait-il bozo que nous supporter Eve Bazaiba yo yebi que au Congo, les Congolais n'ont même pas une carte d'identité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des pièces, ils n'ont pas des, comment est-ce qu'on appelle ça ici, bengango, carte d'identité. Ils en ont même pas. Carte d'électeur, femme. Si les autres ont un mois de mars, quand est-ce que beaucoup ça là, bo identifier ba Congolais n'y ont surtout au bazan kata Congo na ba province biso autant à 9 provinces na 9 provinces surtout bo kende bo tala bango bazwa pe mikane puis bazwa tant okene ko voter. Tant ezali wapi. Donc c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec les décisions de Kigali, vous êtes d'accord parce que dans 2018 l'élection go sala maté na lui bozo que non élection go sala maté parce que peuple congolais bo telema soulèvement populaire ko ezara tante ezara joute et cause même les le cause même le bekozani bo benga bo ya to sangana to zala ba stratégie to ana ba stratégie pour na ko libérer mboka wana bato bazo pesa kanation wana beki ka ba congolais sikoyo likamo basango bandenge na lobaki ba utiliser dans liboso ba politicien wana botala Martin Fayoul va poser quelques questions sur l'identité yani sur identité ya kombo ya Kanambe Hippolyte Kanambe abeta munoko yebi nga kolobate batuni ye likamba pays occupé alobate moyen lo bango ezate parce qu'il y a yebi pe azana homme d'affaires asara ba faire na ba hôtel na ye ba kanga en otage balobi yom ko lo mekaka ko lo ba ke mboka ezana occupé comme to botole ba hôtel wan biso to yebi. Donc bato au moni onyo surtout bazomon ça peuple congolais passé ba wana bazobima ya wana tolobaki ba étudiant ba congolais nyo surtout ba étudiant soki bo moni ba faux politicien wana ba faux opposant ba ye ko mona bino
bobenga na bango bolo batoza na besoin na bino nous ne voulons pas de l'opposition parce que tant bazo ya ko so na bino bazo za ba stratégie bazo yo bo moni ndenge ba bomir aussi c'est parce que Rossi c'est un leader na tanga ba réunion bango ba faux opposants bazo que no kukuta na Rossi bazo so la Rossi azaki radical azaki pour la libération en mboka na ye bango tanga ba zo ba information ba kesi ko na ngambo kuna et pas ya étranger ba pese bango ba information na bobi moi na tel ba pese na ba kombo na bani ba faux opposants wana musala bango ba sala ka yango wana bazo monta ba peuple congolais parce yango tozo pesa bino mise en garde peuple congolais là où vous êtes bondi malisu ba opposant mon côté na Eliezer Ntambwe Achille soki aye pona bino ba ko soutenir non il ne soutient pas ndenge tozo bana bino malembe bokomona wala ba griffe bani ko bima ti bolumu ne ko bima libanda parce que mbongo soko le ya mutu soko so lembo wa mutu ozasu capable ta ko lobele likamo en face ozasu na puissance te ozamuto ko na mabele bokomona akobima boko pesa ka biso raison un jour talelele kilombo kimie akepa ya kamere kilombo utaki pa ya na Soriano asa tekela ye bateka IDPS ye mutazana ba papier voilà tangu ya tekela IDPS Soriano apesi condition il faut na chamu tunanga na teta IDPS achi Jean-Marc Kabund wana aza mutu ya yende kolo IDPS ye mutazo gérer IDPS chilombo zana iya oloba na Jean-Marc Kabund mais bano ya biso Kongo nde mutu ba comprenate tango kilombo uti poto azongi mbang tango bango bakomo menacer Jean-Marc Kabund bango bakasaki aza penza porte-parole ya IDPS nzoka ne babosani ke aza porte-parole ya Soriano kolo IDPS oui donc Chilombo a oki ko poser candidature te parce que kolo IDPS oyazali Zambien abimi na tête Jean-Marc Kabund azala yiwana pona olalisa bana oyo ya IDPS tango bazo koloba photo sala congrès to bimisa nani ya sika buno moboko boyokaki discours ya Kilombo oyo leka balobi ba malobo tozo bimisa ezo s'envoler lisusu te obiso to leki na 2018 Kabila abando ko nyata biso na makolo Kilombo biso te Kilombo mutalobaki yango bongo siko photo sala ka ba dessin l'air nyos Kilombo alobaki asala ONG na Kasai ONG wana tomoni na Kasai bato baza kokufa tomona mukolo moko te pa ya ba votaye tomona mukolo moko te bato na biso ya IDPS bino mutu bolika pona kofinga so balobi mambo Félix. Et ça a biso passé parce que bolinga vérité te on dirait ba pesa bino serenge kolo IDPS ye moko ba boma ye na mwana wana complicité ya mwana na ye mais pourquoi vous comprenez te Kilombo alobi asala ONG na Kasai mais bazoko boma peuple kuna na ndenga mukete bana bakomi na maladie ya koshokor alobi atinda ka mbongo oyo yazwa ka na palais du peuple ya nini atinda ngo kuna mais mondela ko lakisa biso na télé ndenge bana na bazana na koshokora makasi bakoma olala même na terrain moko boye bazana place ko kende te Chilombo pourquoi tellement zo pesete soko sel menace au sel neto la musabana wana na sina lobana bango mbale bele na kiluba na expliquer bango ke bozalaki na 10 ans okomi na 50 ans doba sumwanda mbupe na mwachiluba toyoka mama na ngai bazoyoka susu te bakomi na béton tellement bazaka na mai moko bamelaka je comprends plus rien bana bavu ba crezer bana bavu benza bafana jama jabu tranquille bambi nto tulonda papa wetu Tshisekedi bwa tukala bimpa mais kaba fu bamanya papa Tshisekedi vendao bon kavumu bimubi to vunyi invita ivu londa ni ba condition mi ko kabi vous bi accorder to mumanye après papa Tshisekedi de vivant
kavu munu ambela dit tukuna sa jimoni mwana nyeuni kala président wa IDPS aucun jour aucun jour bon nous quand nous patiner quand nous ba manya bonne nous kuja to quand nous ba manya même IDPS bakaba fa si beluka itinji mo même kuja Jean-Marc Kabundi uji représentant wa IDPS wa Soriano no bikilani katufi mumwanyi lelu nji musokwambila chilombo kopu tuamba ni kopa wa mashi aba kongole anyi kopu ya makute ba ajuja ni mukajeba wa Rwandais ni bana beba papa ces choses là ça fait très mal très mal. Mais maman na oyebi se loko moko moni bitumba oyo nayoki mama nayoki penga pe nayoki na mulubate me nayoki penda chilombo banda papa zaki na bomo atikala kotia to moko président nayoki déjà mama oyebi na koyebi so na bitumba oyo ba diaboliza ka ke loko moko ya bien eloko esala pasi komona papa oyo zo mona oyo papa Honoré Ngwanda apesi moi 7 propositions moko pour la libération ya Congo eza mabete mama balobika ke ba structure nyonso to kwesango bande kona biso wana balia mbomba bi bo bibanana po mboka na biso to régler problème wana si bo bimana na ba structure nyonso parce que eza na ngone lokote ezoko ko travailler jamais pour le peuple congolais to bimi biso nyonso na biloko wana to kwesi makamu nyonso ya ba armée ya ba policier to bimi to tiki ba médecin ba professeur ba nani to bimi to tiki yango nyonso pour to préparer mboka na biso na soulèvement bo pesa papa na ta chance bo mekata recette wana. Des fois, il y a élection na Congo, na peuple nini, na mboka nini eza occupé mama. Boye bisanga na peuple. Le msutu biso mtozaka na kati ya ozanga oyeba tozana liboma. Mais boye bisanga mboko ezo occupé. Bo meki na 2006, bo meki na 2011. Papa na biso Tshisekedi abimaki. Bato bazako ke nous voter mbemba na 2006. Na mbula ba mama handicapé bazo memaye. Bo meka recette wana. Poto siko la mboka na biso après tant to mboka na biso moko to yeba ba élection mais pour l'instant tant moto azo bimisa na monoko na yaza Kongola lobi élection eza lokola zo tsuka biso bambeli moto andeko na biso moto to ko tsaye bambeli. Mais maman, poto tu na question mukuse kana autre me bosi bolo ba poto suki sa pena to comme na suka papa Ngwanda tangu yo lobi batu balanda na no recette ba mekango mais papa Ngwanda oyo omba ya journaliste c'est pas tout une question on a vraiment ba jumelle na micro na bango alobi ke papa Ngwanda linga pe ko kusangana baninga te baninga ba bengi pe papa Ngwanda asanga ye déjà za na sa mai donc papa Ngwanda déjà linga obimate alingo sangana batute mais bino botinda batu balanda toujours papa Ngwanda. En tout cas bandeko ba poser une question on a peut-être boyebité peut-être boyebi mais bozo mona on na bo comprendre parce que ba pesi bino na explication te tozali papa au moins à cause ya ba reproche wana to sangana à ça la structure moko ya CNRC. Ezali biso no surtout ba résistant to sangani ka apareko biso ba papa IDPS pe bazali papa Zorobilel pe bazali ba bande kuna biso à Belgique ba Patrick pe bazali donc ba résistant bakota na donc to sala groupe moko ya ba résistant eza pour na ko expliquer bandeko to sala groupe na biso moni balobi to koki pe ko kende ko sangana moto so tuté mais azana mokonzi nango kuna na kati mutu na structure na groupe ya ba Zorobile bazali aza représenter eloko na ye apesa chance na batu nyonso tu tant to zolo ba bato IDPS fondamentaux bazali ba papa na biso muntuntu bazali ba papa na biso représentant ya CNC papa Kaumbu bazana kati ya eloko wana donc papa stratégie eza papa Honoré Ngwanda. Voilà donc c'est ça et logo to to lo ba ngwana bandeko to sala bolanda so moni CNRC dernièrement to kinigi na Suisse to un peu partout la Belgique ba mama ba lobaki to un peu partout pour nous que nous sensibiliser peuple congolais aya
aya koyoka iloba ya résistance maman Christina utol balikambo ya 7 mesures wana au papa honorengo na pesi omoni kaka biso ba congolais ba toujours négliger yango kasi na Kigali ba négliger yango te ba député banane ba comment peut ko yima mabia oui c'est vrai foto balinga pe ko longwa ba bakiseli bango mbongo na siko ba bakisi eza mbongo ya salaire officiel te za ba mbongo bazo zwa siko ba carton tant azui salaire ozui na carton kaka congolais mutaza ko négliger yango mais na Kigali kuna ba négliger yango te omoni ba négliger yango te tolinga ki recette wana bomeka yango botala soki mboke ko sikola bomeka pe ya biso te bomeka ngo tako meka atako motema mabezalaka bomeka recette wana poto sikola mboka na biso dans solution za yango wana pona bino mama solution muso ezate solution omoni ndenge batindi basango awa papa Cholet papa Cholet abe Cholet na ebite so kaka bifute kozolia mikolo mais soki ya makila o eza na kata matama na yo makila peuple congolais yo wuti na Congo ba yebisi oya awa po ya ba oyebi eloko ba yebisi yo mabe to zelo yaka na France ya opesa presse na yo awa to ede yo to kosunga yo po eloko o eza défaut na biso to yebi binemi na biso mais moko te to boma yango bo saka na biso uta kuna na Ottawa yaka ya kosala presse na yo awa abe Cholet ye abe Cholet akoya kosala presse awa alors que kuna na Congo bazoko boma basango na kati ya église abe Cholet ozoki mama ngoya na Canada parce que ozoko sala mission o batini bino na Kigali yo abe Cholet na kati ya église balakisi même na ba télévision européenne awa balakisi yango batu bazaya ko fâcher na Europe balubi mais comment se fait-il on peut tuer quelqu'un sango na kati ya église eza choqué mais bio za choqué te mais préféré tiki bandeko na yo kuna même pas ko soutenir bango même pas ni tout ça ko rendre bango hommage au préféré ozui avion na Ottawa na Canada oyo ko sala nini yao pour y convaincre batu bandim au monde ba résistante wana ba maman résistante ba tuna ki ba question wana longonya ingeta na bino longonya on est ensemble maman résistante il faut ba congolais so ba la boyer ba congolais so faut bozala ndenge wana eloko ya mabe o sepe isi bisote maman résistante azo tuna question bino na sali bozoko seka elo neza o sekisa bino ya makila ba congolais bazo kufa ou bien elenge question eloko esala yebiso pasi yango wana mwana mama azotuna question na tata oyo avandaki bazoko benga abe Cholet oyo baza ba responsable ya makila ba congolais oyo bavanda na ba l'air nyonso tukolo baba banini na ba Saint-Sylvestre c'est de merde oui et donc c'est de merde et donc yo abe Cholet c'est-à-dire que vous avez sacrifié le peuple congolais, c'est-à-dire que vous êtes complices. Il y a des morts dans le Congo parce que yé kolukanini awa faut botika la kuna o lutter o bundana pona bato ba kufi ba victime na bande kona yo basango ba kufi na ba église musu mais ils ont humilier les basango humilier bango d'une manière pas possible yo oye awa mais non oye awa ko sa nini awa oye pour la mission pour convaincre ba résistant la diaspora o convaincre bisoté parce que awa to koma ebende mirte mais ebende tozo zelo yaka pona ko sisa mama na ngai to ngato lo balilo basuka à chaque fois tozo le kana mama to tozo lo ba makambo eza vérité tozo ennemi ya mutu mote tozo ennemi ya peuple congolais te so tozo ki ennemi ya peuple congolais nde to pesi loboko te po baya ba oyo balia mais nani osa malamu poto na suka ka moi question nani kasi bomoni zo travailler moi malamu à part CCDP na kasi tala nani papa nani tango lubaki mbalmo ba memi na Canada ba memi na États-Unis ba longoli na États-Unis batu bazo travailler bien mais bazana c'est au fait so balinga temula mutu ale so ka kolingo temula mutu ale bazali na bango bato balingi ke mboka za libérer pe mais baza moins minorité wana lenyo baza mabe tolobité ba oyo bazana pasi ya makambo yo bazali mais o batikali baza mukie biso siko na résistance tolobi bon bandeko bo baliaki ba idée na biso sali bandeko bo baliaki bambongo bandeko bazala na camp ya UDPS bandeko bazali o bozali place l'air ne plus ya ko condamner l'air maintenant ya ko sangana ce que monique
ozaki kuna côté kuna ofungoli miso bia bisika na okendo bo bon mais manga bien te continuer ka bendengona ingeta mama Diamant Noir mais balandi Diamant Noir bo pesi ba mbote te vraiment balandi bino bande bandeli balembi bavanda na bakiti ba oyoka bino mais bo pesi ba balanda mama Diamant Noir ya bino yango wana bo moni eto Bobo sanate adresse za moko et pas mwana na biso mama mwana na biso Diamant Noir adresse za pa na ye yo parce que mwana aza résistant aza résistante mune ende bomoni ya wa oui bino nyonso bolingaka ye bosabone plus na eloko na ye oyo bopesa mwana lupemba bosunga mwana na bino yeyo ya bino ya mwana bana azana pasi ya mboka alingi mboka ezala libre alingi mboka ezala na pasi soko moni aluki biso pe biso lelo tondimi ko banda kofungola depuis makambo bitumba na bato bakufaki tout ça tolobi te toye kofungola pa na ye c'est parce que tout moni paso ya zana pour na mboka libération merci beaucoup solo bo pesa mwana confiance boya bo s'abonner plus bokomona makambo oyo ya solo oyo ya kitoko oyo ezofungola nzela pona kosikola mboka na biso voilà merci beaucoup na balanyo sa Diamant Noir likamba otsa sous commentaire ezate Gisèle Umba Kolina na ya Diamant Gisèle Umba nana troublé au mon amour merci Gisèle Umba